na mokepa président de jetem que organisateur na kati makambo bango pour éclaircir biso bato bala na poto to baza wapi to bandeko baza awa fo baya awa to rezo ba information vraie. OK. Parce qu'il va négliger les matala. Bon écoute après on va les ma bien. Vraiment. Donc musala ça musala ba arango ya lo bia kweza. Te mona ki déjà de bandeli to mona nde makambo yeke. Et loko bato bazo tout la pourquoi kaka kokunda 9h30 tozolo wa 9h30 parce que Benfica eza cimetière moko ya ordre makasi famille tango tokendaki kuna batuna ki air ya kokunda air epesa mai kuna eza 11h amayaba musaida qui à partir de 9h30 até que chegar lá porque nossa hora é 11h 11h e ponto. Quer dizer, tem que sair cedo para chegar lá pelo menos 11 horas. Tous avons un simanango. Donc, place au bon exaté, en tout cas, boire tout là, moi, ensemble. Tout le dernier jour, tous à l'arabe, moronde, tous à bon lelo. Bisous, sur artiste, comédien, merci. N'a pas on va contribuer. On peut contribuer, Nzambe, Ayebi, les programmes vont contribuer. Mais vous voyez que non, 1000 étaient là partout. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence du monde médiatique. Jamido, la seule meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Montrez un billet. La vie change avec Jamido. Jamido est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jamido. Oh. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Jamido, la chaîne par excellence. Jamido. Bonjour la grande famille diaspora Congo Kinshasa. Beau attardi famille Oyo Tozanango en Angola ou Barbara portugais. Merci naza sur bon a déjà image nyonso ndenge nini ezokendende rato la kayibino information nyonso borozo yango awa na Jemidor TV. Jemidor TV papa de Nzinga place makambo Oyo vandi avec Montréal Patrick Mulumbangi na Mao toza awa toza wapi toza awa juste na référence bisika Oyo tozolela Bedifa mwana ya mama Moindo oyo mokili mobimbe talaki biso na ba réseaux sociaux na ba plateforme nyonso ndenge nini mama Moindo alelaki matange koleka ndenge nini alors lelende ezali jour oyo ya kolala kati na esika oyo yango toye bomona déjà ndenge nini bazali ko installer ba instrument ba makambo tout donc ndenge nini ba installer podium ba catafalque bo comprendre que mwana na bino azolo ya makitoko ndenge bino bolingaki alela makitoko na bandeko nyonso balingaki ba artiste comédien tout oyo ya Congo balingaki mwana bango balela kitoko tuka na pesi bino bambote félicitations vraiment na ba arts oyo nyonso bosali bana ya poto nyonso ba artiste comédien ya poto vraiment merci na ba arts oyo boposé bandeko na biso ya poto oyo nyonso bosali pona makambo oyo merci vraiment no senga bino ka merci boleli vraiment na ndeko na bino bolakisi biso ke mama Moindo oyo tozala na awa aza artiste aza star aza vedette nyonso wana yango lelo toza toujours kitoko elongo na ingénieur Mulumba to okota na kati parce que to pesi bino déjà référence eza pesa robunga te eza pesa robunga te pona bato ba robunga benga numéro oyo soko liko ya benga numéro to guide yo mais soko kitina ona kimbangu na kimbangu to zaka na banko moko banko bai so kote komi na banko bai eza na direction ekiti makolo yaka na oka malembe ko mata moto te yaka malembe tala kaka na droite na yo
ndenge ya na droite no omona photo moko ezawana na la sir déjà bomimone yango déjà na ebandelwa photo wana elakisa ke so koti mbala moko omona place matanga ezali ingénieur Mulumba to pusana muke bandeko bamona ndeni musala ezo salama bamona ndeni tolela ndeko na biso bedifa pe tozolela ye tolela ye kati na suka eza eloko bana ya partout dans le monde bana ya France bana ya Belgique Allemagne maman Micheline bosenga kike tolela na kimia tolela na kimia mama Coco bosenga ki kimia ezala tolela na kimia mama Mianda bosenga itolela na kimia tolela na kimia to pusana to mona ba directif ndeni nezo salama musala ndeni nezo salama to pusana ingénieur Mulumba batu baolinga bayeba lelo eza premier jour oyo tolala tokolela ndeko na biso take oyo bozomona eza oncle leki ya mama Moindo oyo toza na ye awa na kati ya mboka donc oncle ya mwana tongi toyeba po pesa bato mwa programme po bamonika baza koinstalle peut-être jour échangé to nini bato bayeba. Non, programme ezaka wana tolala lelo dimanche tokunda lundi mais faut que comme moi avant pour que tokolongwa wa 9h30 déjà tokena nzoto tina nino Benfica donc lelo corps ko ya à partir de 20h déjà tozala 20h déjà tolala na encore c'est place c'est là encore à 20h donc déjà à partir de 18h donc déjà à partir de 18h si tozonga donc je crois bien 20h déjà tozala déjà d'accord donc lobby lundi tozala moi temps pour tolongwa à 9h30 pour na OK pour Benfica za moi musika pour na bandeko pe ya portugais bandeko tozala kati Angola message oyo ka opesi bato na lingala et senga pe pesa na portugais ko sala bien yeah hoje é dia de que as pessoas vão dormir aqui amanhã é dia de funeral. Queremos que nós todos ficamos um pouco cedo, chegamos aqui cedo, porque amanhã Benfica nós todos sabemos que é distante. Amanhã vamos sair daqui a partir de 9h30 até que chegar lá, porque nossa hora aí é 11h, 11h e ponto. Quer dizer, tem que sair cedo para chegar lá pelo menos 11h. Hoje já vamos dormir aqui com o corpo. Vamos sair daqui 18h para ir na casa mortal, até 20h já estaremos aqui. Est-ce que référence, vous pouvez savoir votre référence en portugais pour ça va bien? A referência está no coiso, no Kimbangu, entrada do Banco Bairro, no lado do Capolo 2, o Golfo 1. Sim. Donc référence soto ba bien na ndenge ya biso ya lingala référence eza so okitika na Kimbangu le banque banku na Kimbangu ezaka moko banku bayi direction oyo ya kokota ba pire otuni ba pire bazaka wapi komata na yo moto te yaka noka malembe ndenge opusana na gauche na yo na droite na yo omona kapo moko deja eza wana oyo elongi ya ndeko na biso oyo auti otika biso bedifa okoti wana na sima omona deja ke kambutu ezoleka wana pona référence ya kitoko na banko opusana okiti na banko ozopusana omoni na gauche kaka na droite na loboko na oyo ya droite première avenue oyo ekoti yango te deuxième avenue oyo ekoti yango te troisième avenue so koti yango kaka moke omoni mbamo matanga wana donc c'est facile omona agence moko eza wana agence Kimbacom bakomi Kimbacom donc oleki yango koti avenue wana omona place matanga ezali alors tozopusa mwa moke pour organisateur ya programme pena baza awa ba organisateur ya programme baza awa fo totuna bango mwa motuna tobanda nano pa ya président tobanda moke pa ya président na biso je t'aime etake organisateur na kati ya makambo bango to éclaircir biso bato baza na poto to baza wapi to bandeko baza awa fo baya awa to rezo ba information vraie. Bonne tarde président. Bonne tarde.
Président tolika toyeba tomoni ba moko organisation pour liboso batu ba oui ils ont 4 pas musala ils ont ça déjà bien. Ah OK. To pour ça na biso to tuna motuna batu bamona ki programme moko bimaki en tout cas batu musu bataki tension na programme wana vu que bo changer ki programme batu pe ba yebi mais bamoni déjà marambo ça est-ce que programme changer to bo tikaka na programme wana. Vraiment merci moi qui to samsala leader na mona na kati ya makambo organisation leader a monene leader à monene bo comprendre ça musala leader à monene ya mboka référence mais zappé à Simba oui OK bo comprendre et quand tu pour na jeep wana pour na jeep OK leader à monene on peut s'appeler information payer moko même olega tinda ka sala boye mais on a sa volonté to na programme moko ya ke lelo to cause ma partie à 20h 20h encore na Maria Pia lobby à partir de 9h30 pour le corps pour la destination Benfica 9h30 soit avant ou bien pour le programme pour l'embouteillage on va faire mettre en Angola c'est tout qui banzela micro ça ça moi travaux moi belé so débito zela on tiba 11h 12h et volia biso pe mutupe et biso to sala ki na nani na cimetière parce que cimetière azana moi ba ordre nango so bo le R bil mo pesa ki ba compliqué bino pe et mais l'autre respecter R l'état to longa ba 9h30 ti te koma to koma ti ba 10h ba 11h peut to komi to déposer corps après to zona biso moi référence pe ya bandeko mais to zaka na kapolo so mettre l'agence qui va comme ou ko ti na banko bai o ko ti o pusani à Edel et na biso ba chinois ba salio ni na biso ba chinois ba salio tozaka na sima nango donc place ko bongo ezate en tout cas boito lila moyen ensemble to na dernier jour tozala rabo moko nde tozaba moko lelo biso no so artiste comédien merci na ba ono so ba contribuer on peut ba contribuer te nzambe ayebi les pourquoi ba contribuer te mais boyeba que non mille était là partout biso to tiki banda on a biso pendant depuis moi na moyindo akufa ti le longa jetem kaninda nazalaka awa soki on peut s'attendre à 2 personnes tout 4 personnes sur ma oyo le rapidement pour tout feli biso to ala pasi biso to ba noko ya mwana ya bedifa toza ba collègue moyindo donc toza famille moyindo alors ba ono so bazana biso to bazana biso te donc il importe ça que non to lila le reste on verra ça après ko finga ko to ko lo ba di n'importe quoi to lo bango après to ko na mwana zana na sime na morgue to ko lo ba guerre te to ko ba lo ba di lo ba te to na constater to ko so to combien le reste de to déclencher ba bloc besoin de katina bloc ma bébélé na lo bango pour la Lucao vraiment merci président on a tout président biso je t'aime Kanunda les ans na biloko mabe c'est que aroloba après aza parmi ba icône ya mboka oyo parmi bato basa musana na bango kitoko na kati ya mboka tant apesi message na yebi ke bato ebele pe balandi ba confirmer pena eza ya solo. Merci beaucoup. Toujours tambola pour na kozwaka ba information en attendant ingénieur Mulumba to repousse na pe likolo wana ya podium po awa balobi papa kula référence ya matanga tout na kati ya mboka c'est papa kula so oza na posa oza na poto oza na Europe oza na Asie oza na Amérique ozwi problème ya matanga kobanga te ata oyete benga biso to pesa bino contact na papa kula eza agence numéro 1 na mboka oyo so basaleli vraiment service c'est que service wana équipe na kitoko agence papa kula toza na Gelor kula international babi ye na benga kaye social donc ye asimbi bakamba social tout na kati babosani te toza wana na die kula le pasteur die toujours idéologie papa balobi ba otika yango te avec mon vieux toujours yazala wana Tito Mujiba ya Mujiba donc toza wana na bango baso papa kula eza pena na makambo tozwa président na biso to poussa na no moke likolo ya podium pour mona déjà maramba boye ne ba olatisa yango
peut-être na pourquoi batu ba obunga image oyo hein nani aza na nini décoration c'est qui maman nani aza décoration nani asimbi décoration OK to poussa na pembeni ya maman na biso to tunema mutu na po décoration déjà OK kitoko problème te décoration batu déjà ba omona wana ya musala na biso yo répondre regarde mbote mbote papa kombo nani mama kombo nanga Bernice Bernice ovani na Luanda na fani pa na Luanda na mwa Luanda penza tomoni décoration zo salama agence na bino eza kombo nini biso toza awa na Mora Denji toza awa na Mutamba groupe na biso ya osala ba décoration na tosala ba décoration na ba feti matanga anniversaire nyonso penza tosalaka na libala nyonso tosalaka o lupango wana boza na posa yango ekoma lokwa salon toko déforma ngo ekoma lokwa salon so pe bwana salon pe biloko eza toko kende pe tosali tozongi partout tokendaka nebo ça na bino boza na bino à l'aise to apena kimia penza en tout cas toyaki banda lobby ba mbibiso bien et pas ba mbibiso bien lelo pe na tongo toye ba mbibiso bien on to bandi musala kala te to aussi sabeka bo mona musala ndenge etambola. Merci beaucoup maman bato nyonso ba lukaka bino na se ba benga biso poto lukape bino na ozwa numéro na yo pour ça to tie numéro no awa na robomelo pe libala pour appeler rekota awa oh libala bon comprendre libala isa la répéter to matala po awa pe équipe mobimba ya papa kula evandi awa bato basala musala ba kitoko to maman vous allez bien grand maître Boni bien papa on se présenter comme on a Dada au décor. Bah, il Dada au décor. Bah, monsieur, il passe à décor. Il passe à. On a bien combat il passe. Si il passe à décor, en tout cas, na Luanda nimbande. Na ebio tamula ye pa ya papa kula. Secret na yeza nini okangama pa papa kula ko yeba musala to eza nini. Non secret zali élément wa gitoro ba nga négligé. Ba nga kanga parce que yene ntasimbi a. Pour ceux qui va négliger les matala. Bon ekota pona ba élément bien. Vraiment. Donc musala za musala ba ara ngo ya lobe ko eza. Te mona ki déjà de bandeli to mona nde marambo ekende. Promettre biso que batu ba ozala décider na décoration robeta wapo mokili mobimba ezotala mokili mombezo zela batala barolela bedifandenge nini mwana ya star na biso mama moindo uza ko assurer biso nini bon pour na assurance esenganga za mambo na Luanda sanga so star akufela mawa parce que bakatafa ba osala bato ba osisa na vala kibomoto ta zaki viva ko vala ba Jeune Mulumba, capitaine à Malobo bien. So ozoma mozome. Loka papa. Mutakufi na basi c'est voilà pour na arba sele. OK. Voilà mututa za vifo e ba pe arba sele tanga okende. Pour ai ba pe valeur na ngeza ki boy. Mais mutakufi ba ba te valeur ngeza pour na partir arba sele de valeur sele. Be valeur mutifote ba nga ba arabo. Vraiment. Arba bota malon. Na somba ngote na créa ngote na bota ma en tout cas makileza na ar. Comment on a vraiment c'est bon. Mais relation ni nous avons na gelor kula. Ben azapenda vie nanga grand frère nanga boss nanga ben ndeko nanga famille nanga ben niaso yanga peut-être batu ba moi fallait pas tourner ba bituno on a profité retour na yo tozaki na papa kula awa papa kula atiki biso akei différence nini o monaka absence ya papa kula hein na le ndenge papa kula zate musala et okendeni est-ce que évolution exacto ndengeni babi mettre tika na papa ba misalo ya salaki so sala musala malamu même okufi et landa parce que bato zaki na bango bazaki be na matia o zaki ke batika ko sala lo malamu moi mayela obi capitaine Masou au moins so répondre mabe lobe ngolo wa bolo pona nini obi ngai na yeba différence entre présence ya papa kula na kati ya mboka na ndenge papa tika biso na ndenge lelo toza donc pai asala musala moko impeccable formidable donc et ben raté papa zala raté donc c'est ça quoi bien roloba
papa zate mais azana biso tant papa zate mais bon moi de misala c'est azana biso to ba kufa te mazali poso ya kufa mba misala kufa. Merci to kangota mulaite parce que aux ata musala parce que je na tito mujiba bambote diekula gelor kula to kitina biso sa musala na yo yeba ke to zonga to mona fin nango. Oui. Parce que ça bon mon a suivre na silite. OK. A suivre des alliés. To ya pour to mona penande ni o décorango. Yeah, c'est bon. To tambola ndé kaka izalaka to zwa président Carlos. Mon message on a président Carlos et ça la paie bien. Papa, comment on pousse ça? On de rolanga peu artiste comédien, le rolanga mbote papa. Ya mbote. Na moni vraiment tamulaï depuis Bedifa Koufaki to za yo ozolala se présenter na batu ba kombo na yo. Ya ngape ya Agua Fresca. Agua Fresca tava un groupe ya Buba de Best penza. Ya président Buba. Ya na mama Buba de Best. Ya toza tuti makati mamingi ndeko tiki biso ande ko tozaki naye yoza mwanjila ngaza mwana njili maka 13 wa kufi binande ko na bino ndeko na mande ko na changwe ya ndeko na machangwe na petika bandeko balinga biso makati mbote mingi ba changu nyeso bazana ngola to bo sepe ko olela biso boya pe entrer avant lelo to za na bino elongo bien lelo. OK, merci to sola na sepeli vraiment. Ya na bela libana tsango nyoso bisika bozali bana tsango mama Moindo aza ressortissant ya tsango mwana njili oyo asala honneur ya njili ya tsango. En tout cas présence na bino na matanga oyo za matanga na bino oyo akufi aza mwana na bino oyo akufi aza vraiment na ebite so na rolo banini aza mwana kasi na bino aza neve aza nyoso pona bino boya bolela mama Moindo to poussa na ingénieur Mulumba po ba bingonga ezangonga pourquoi pe eza pourquoi po to rozalawa corps et to rolala na corps lelo to profiter ka rozwa président bisika zali président na biso to bosanité ingénieur Mulumba la bifo flash ngai les généraux de cinéma ba soda ya cinéma papa ya fongolanga kapo na ngola to benga ngolona o ezalona fongola yango yaka boy ingénieur Mulumba zwayo ateka yo esala bien quoi les généraux de cinéma pesanga koto fongola kuna batu ba rotuna ba soda ba koti makambo oyo oui fongola yango batu ba rotuna ba soda ba koti makambo ndenge nini tandis que Bedifa zaki soda te na yeko pesa bino information Bedifa akufi soda parce que okoma na na mboka oyo asala ki théâtre te a joué ki te mais a participer ki na kati ya film moko ya ba généraux ya mboka oyo yango moni awa bakomi les généraux du cinéma ba perdre moko ya bango ya ndeko na bango akufi na pete ya major oyo to pesi pete ya major yeyo les généraux du cinéma ba soda bango peto olela ye na ndenge ya ba soda to olela ye na tenue militaire esika to telemi to yedi place to telemi to olela na tenue militaire oyo ko ya ba généraux si ba telemi merci pona ba soda oyo ba telemi awa ba telemi pona olakisa ndeko na bango akufi na pete ya major merci Mulumba etake soda ya makasi généraux ya makasi abunda akenda tina la police pour kangara ba kuluna mais aza soda na kila kitoko merci bandeko na ngai kitoko toke na pa ya président na biso président Carlos s'il vous plaît président bana membre bana ya Congo bana Kinshasa bana Faransa bana Londres bana Belgique waliwana bana Suisse partout monde noté bisike zami bino boalibe kolanda chef ngungi nzamba balobi ete masola bien ya li ya culture ete vandisi culture pende ya le bima la mona Gemidor télévision balobi ete foko yeba ntoki no foko yeba culture zabongo te papa mo zabongo papa olobini na bana ya mambo ba kolanda biso manaka sika masolo pe mabina ya mboka. Merci beaucoup vraiment na sepeli une émission oyo na pesi bino mbote mingi na bato oyo nyonso balandi biso
lelo na tongwa lelo na pokwa lelo vraiment na pesi bino boboto bapende nyonso baza na Londres na pesi bino mbote o baza pe na États-Unis d'Amérique vie na ngai mangrokoto na yoka osango kaka keno oza envie Dami Gingunza yem to simba petro na Congo awa ado kenda poto yeba keno culture pende eza toujours en forme. Yalibe bongo bana membre to ali wana na Jemdo télévision to ali koyamba bapende to koyamba pe bambala to koyamba pe bayaka to koyamba bikolo nyonso batetela baluba bambunda pe batu nyonso tout ozana ba tribu belé na ngomba Kinshasa yango wana te to bengi bino bo s'abonner bo landa bo partager émission o masolo pe mabina balobi eloko asikeye na Jemdo télévision balobi ete c'est mo bakoko balobakete na ngaka ngobe mingi mwana na mokongo ya papa na moto ya papa mona kantilope te Nicolas Kifete mwana soki ozali mokolo alibe kokumba yo okoye komona bete museleke te bien bisi to bien nyoka te ekoleka wana eta te okanga te il faut mokola la tsomona keba benzele ezali wana balobete loka mokolo elumbaka be solo mais yakabena makambe belé makamba kitoko tolobi abonnez-vous massivement na Jemdo télévision ya libongo. Ciao, ciao. Toujours nous de l'obaki, tu as clôturé awa pour na minute oyo. Pourquoi Makambo Zali, président Carlos était que numéro 1, il y a Makambo oyo organisation. Tous en aïe awa, naïbi ke bozu déjà information bateau baza, o baïbi ke barola la baroya, o baïbi ke baroya lobi baroya. Mais tu es maintenant président Carlos Massamba. Mon président, Mbote papa. Il y a tout le monde awa. En tout cas, tout le monde teme, tout le monde a depuis Makambo Ibanda, Nyoso oza awa, Nyoso ozo landela programme, ezabo yo muto informara biso poto ba information, ezabo eto zora yango epa inayo. Le tout le monde mbamo ba katafake mais bo pesa biso programme dernièrement il y a date moko boye, tout le monde date yango après changer, mais le lot bien tout le monde réalité et olingo lo banini. Bien. Nga le lozara pour la confirmer bateau au moni date to changeaki en rapport organisation et ça le maya kitoko koleka par rapport ya date to uta kota le problème to zala ngoza boy au moni lelo sti bozo mona katafar ya ngwana na sima déjà ils a déjà monté bozo mona ba tenda déjà zotama makambo nyoso lelo tozola la penza awa Tozo kende ko zo accord biso to longa 18h juste to ke zo accord l'hôpital ya Marie Apia pona koya na ngoto koma ba 20h 20h30 to kola na accord lobby lundi le 10 à partir de 9h30 to longwe pona ke kunda na cimetière ya Benfica. Donc c'est que bateau balimba lela biso ba profiter de l'accord na botu o pour lobby na tongo est un peu difficile par rapport ya air peu distance ya ici quand au cimetière ezali. Ok, na batu nyonso balimba lela biso en tout cas lokola corps ekozala sur place to la na otongo sa Yaka, j'espère que l'explication nyonso notre journaliste ou pena mikolo na bengaye ezata na yo. Vraiment yenda ngazabo a ko expliquer biso pour robunga eza pasi. Ah eza na facilité pour na koma de soko ye ernyo soko ya to zato kabola mawana mama na biso moyindo ko sa eloko moko ya malamo. Et loko bato bazotu na pourquoi kaka kokunda 9h30 tozolo na 9h30 parce que Benfica eza cimetière moko ya ordre makasi famille tango tokendaki kuna batuna ki air ya kokunda air epesa mai kuna eza 11h siko kuna ezalaka so batie 11h so bokomi 12h 13h bozo ngane dembela bino alors yango tomona malamu to longwa 9h30 moi 1h30 wana ya nzela esunga biso nyonso le camarade. Ok. Yeah, donc so za pe na message ya opesa bandeko bazape libanda ya mboka par rapport ya organisation pour bazape na droit ya information vu que bazaki na mama moindo to ba assista pe na musika na ba film à tourna okolo banini. Pour les bandeko baza misika vraiment bon accompagner nyonso bo landango en direct
ya liboso na kati ya Gemidor TV bolanda en direct ya mibale Karmas TV les deux chaînes wana soko lingi olanda makambo nyonso en direct komona ngo kuna na zolo baboye pona profiter pe ko s'abonner na Gemidor TV na Karmas TV pour bazo information vraiment tant besoin na makambo yo ndeka to pesi koluka lukate Gemidor TV G ezo koma mapelana J Gemidor TV soko koti kuna o s'abonner makambo bien za na kati surtout makambo yebembe oyo orozwango bien tina suka et puis ceux qui li susuli baku ya malamu ezwami yo yaka na Karmas TV o s'abonner orozwa makambo yo tina suka tolobi bien en direct kuna ezate kende monter tout ça tokokenango en direct vraiment bo sepela makasi alors nazo no bapona ba papa Honoré Mwanza passeport rouge nzeta Moïse na kati ya Lyon ye azali mutaliboso tanga moni image mwana kufi je vous dirai ce qui est vrai ye penza benga kingai na pasi na mona yi contribution na yepe abi mutu muso akolela nayo aleli noko na ndenge ya lenge mais mutu akolela nayo atiepe moi paquet na yanje azape na famille na ye aza makambo ebele mais a considérer makambo yo c'est que aza mutu vraiment. Merci beaucoup na papa Honoré Mwanza to bosalite na MM Pro confirme tout makoyi na kati États-Unis vraiment merci na ba contribution bosalaki Patrick Bekanga na kati à Paris. Merci. Vraiment merci beaucoup toujours ma contribution na bino Gemidor TV par la quitter et puis de bino nyonso batali banda d'artiste ya Congo contribution na bino et ya ke koma déjà na maboka ma moindo nzamba pambola bino makasi vraiment c'est ça Congo en tout cas pai ngam na memaki système ango et ça là il a bien il s'agit bien mais vu que ezaki profite aux anayo mais vie ya ba contretemps ya ba marambo oyo na kendaki maman moindo asaki pe moi vidéo oyo ya ko remercier bande ko na ye peut-être bande ko ba mona ka ke marambo susu mo lo bango ya te ba monta tout pour tout ça en mboka moko très compliqué biso ba monta to ko tanga raté oyo zoba la réalité Angola donc entre parenthèses voilà donc il y a malamu koleka organisation zo le ka bien ndenge bandaki bien et resuka pe bien diable naki ya kota epa ya monde ko moko boye na Congo mais de kwa senga ba bolimbi si pe sila nango déjà to bosana ba mama poto ba bengaki maman Micheline na Allemagne ba mama Coco ba partout na France ba lobi ke pardon nyonso donc nzamba sale lo moko boye amema biso na prise moko batu bakoka ko senga pardon te alors so muta sengi pardon faut pardonner po batu bakoka ko senga pardon te pas yo oza parmi batu baté ya babiso donc na roza na lo mo bona na senga pardon te na mono nde na koya alors OK pardon asenga ki ngai pe na jija ki ngo nde na pardon na aza orgueillé asaki boye mais vie komona ezaka pardon voilà voilà donc loko eza malamu o eza quand même malamu ezaka ka tango to sala mabe to senga bolimbisi tango pe bato basala biso mabe so basengi bolimbisi to limbisaka yango moni Pierre a poussani pas Jésus atuni enkolo na mukolo to limbisa combien de fois il faut to limbisa 7 fois yeso lobité na lobi 7 fois te il faut que limbisa ka 70 fois 7 fois nous sommes calcul à 70 fois 7 OK déjà na ba 490 fois par jour on peut muto péché a senga bolimbisi a péché pendant 490 fois par jour et c'est pratiquement impossible. Jésus voulait seulement dire il faut pardonner. OK. Merci. Merci président. Na vu que mokoloza mulai to rozoyo pona ozolandela pe mo musala ndenge zala kaka botinga na mulumba toujours na cadre ya Gemidor TV toujours babi tozawana oya koya biso pe toye oya kosimba mais oya koka musala na mboko te akene na province na mboka pe ya Wambo amegade ne wade akoyamba ye mais na mboka Wambo afande akanga kuna esika koleka ezalite na beleli kaka yangai moto pena pembeni carte pilar bisiko za na pesi ba mbote na pesi Cecilia Batista etake soda ya makasi na pesi Irbe Kazeza ba mbote grand bord force mboka na pesi ba mbote DJ Konde bolakisi
esika oza na pesi yo bambote papa immortel papa immortel na pesi bambote Fifi connexion na pesi ba généraux tout bambote oyo nyonso aza soda tout oyo toyotambwisa mboka oyo sikoyo na ndenge ya basoda oyo akomeka kokangama toyotambwisa mboka na ndenge ya basoda totali mpe mboka yango to oyo aya boye ngai oyo tout oyo soko oye fokata losako. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'endors. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Chérie.